Bon, j'entends un grossiste, j'entends un cri. Nayebi, j'entends un grossiste, aux amours, au Pessarabat, aux amours, ébélé, au Pessaka. Vous comprenez? Il y a Pessara, il y a un azou, il y a un batébélé, il y a un batébélé. On a marron dans la banque, j'entends. J'entends le rôle animateur, le rôle en Gaï. J'entends animateur, le rôle en Gaï. Au Rwanda, paracommande à la grenade, l'homme de vite. Aussi cette animation par rapport à Boka Bakri. Non, on a peine à boire à créer on a peine à savoir succès. Pas finalement godé le fou, on a boire à honorer les Kangamboga, un coup de flamme et Kangambogo. Tant on a boire à honorer les gens, t'as oublié dans la staff, on a ngiri. Dans la salle succès, les bossons naï. On a une révélation. Tu n'as solo banayo, n'as solo banayo, yambia ebiso pichu. So kutena yani koko lisima wa ebisa, on a babenga Washington. T'as nous agi faut tu n'as makambu ya bana. Baya kotomboka awa bana wana batomboka mabea baya kotomboka langa awa ekomi makambo ebele yozo benga ba leader yo nga naza leader Rwanda ka leader bayebi nga bayebanga kala Rwanda ka za leader Rwanda ka para commande la grenade bato otanga bakombo bayebi Rwanda ka tout le monde na musique ayebi Rwanda ka mais laissez le temps au temps vie za nzambe lobi za nzambe bravo so nzamba sayelu lo angolu grâce bravo mais tant ya Rwanda kezali slogan no biba na ba otomboka to ba otomboka c'est ça Ibrator na Ibrator c'est qui Brator c'est qui musique a une quantité de ma yo tanga ba kombo ba nayebi na ngate yo zo kotsa ba kombo batu awa nga na eli makambo ate s'il vous plaît tunanga makambo ya label Ephraim la musique insistance mikolo idéologie mikolo yo batu banzote boya succès nga za na muta succès dans nazate succès boyebi nga déjà bango tu bayebi Rwanda ka batu to tanga na bayebi Rwanda ka para commando soda vous comprenez nga so yé na elio na TV quand on voit qui message ya Lay Patrick Beckham s'il te plaît pardon s'il te plaît Jancy nazolo bila makambo vite betela mambo monsieur Hik bina filé betela mambo Ephraim ici porte parole à monsieur Hik nazolo te na nga porte na lo bila mambo la belle c'est lui le patron. Et nani Bill Clinton a yem ta voix grossiste Spawn Macintosh le bac isaïe Bill a pesi ba créer belé Bill a pesi ba créer belé ba bois qui ba créer belé na mboka o vous comprenez Spawn Macintosh Jean Tazo ba créer ba Bercy zo na parler na Bossing on a Bercy la mona muké c'est crinini vous comprenez j'entends ici la zo pas Bercy oh azo ba créer belé ba mantimba kolele Mantimba kolele ntiama vous comprenez ale mantimba kolele ntiama batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divine ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko le grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bossa libinote a tchelibinope promotion ngolé ya pamba maison divine balingamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça Bon début de semaine à nos très chers téléspectateurs abonnés de Congo Essing officiel le plus télévision. Merci à Berlive Ngamete qui est derrière la caméra. Merci à la Dome Team qui va accompagner la réalisation de cette émission au Four et au Moulin. Chers téléspectateurs, je demanderai toujours à tout le monde, ça sera chaque jour, de s'abonner massivement chez Congo Essing officiel le plus télévision. Merci au général manager Clovis Fimpa qui est scotché, connecté à suivre nos émissions de Congo Essing officiel le plus télévision avec Maman Doris Fimpa que je salue affectueusement, sans oublier le patron de Given, M. Guilain Fimpa, lui aussi il est scotché, connecté à nous suivre. Chers téléspectateurs, aujourd'hui chez Congo Essing officiel le plus télévision, nous allons recevoir un animateur Rwandaka, transfige du groupe de Kabossé, Boulembi, Mwakanda aujourd'hui. Et puis il y a cela quelques jours, quelques années, il avait déjà décidé de voler avec ses propres ailes. Il est produit par le label Ephraim, musique de but, un affilié, M. Hig, que je salue affectueusement. Rwandaka, bonjour.
Ouais, bonjour, Jean-Cy Luonda. Bonjour, Migo Lebele. Ça fait très longtemps. Ouais, tranquille, tous en bisoka par la grâce de Dieu. Donc, performance Ezali. Ouais, kitoko, yo mozomo na ka mutazo salaire ayebanaka. Donc tranquille, c'est la pédicure, ata tozu anda mutozo bo la bana. Ata toli anda mutozo vimba santé kitoko, c'est la pédicure. C'est la pédicure. Avec Dieu, donc c'est la pédicure. C'est tout souffle. Ouais, la pédicure, ça crie, bilo ezoya nango, tous en studio, bilo ezoya quoi. Tous solanga. OK, Rwandaka, juste croire batba ebio, oyebani déjà na makambo etali animation, oyebani en tant qu'artiste congolais, mais tous ala un peu na ba question pertinente PA. Parce que c'est très important, ils ont carrière na yo, ils ont vie na mobimba parce que ta vie c'est la musique. Aujourd'hui tu voles avec tes propres ailes, malgré le soubassement de votre label qui est Ephraim Music, dirigé par M. Ig Binafile. Évolution dans les Okende. Ouais, tranquille, évolution des Okende bien. En tout cas, on va M. Ig Trangueta Nostradamus, Fesse Bisomba Somba, grand maître de la musique africaine, Montozara, grand maître Lombo à l'époque. Que son âme repose en paix, gloire à Dieu. Nzamba Pessi Dessou, grand maître de la musique africaine, M. Ig Binafile, qui est le patron de la belle Ephraim Music. Ils ont bien produit nous là on a les bosses avec Bazoka, où il souffre un peu la promotion parce qu'il est un bima qui positionnement peut être bima, positionnement ils ont album il y a M. Ig Binafile, donc mon ba stoppa qui promotion en rail. C'est une promotion il y a album positionnement parce que là rekota kuna ya ngopi sunga na ndinga label na ndinga mabete donc nazara conscient que Bazoka est souffrant de promotion mais gloire à Dieu message zaika passé étant qu'artiste bato mususu baebi ata mususu baebi te mususu baebi ke Rwanda ka sala ke lo na imo boy Bazoka na posta na message passé après kolongwa pas ba vie na ba kabosi na tikala nga moko na sa elo mo bona l'axe de quoi je suis capable étant qu'artiste et on a PC bon Bazoka et souffre qui na promotion mais on a croisé ma Bogoté naza toujours na studio donc nazo bimisa vite mbangu oza featuring na ndeko na ngai Prince d'Angola donc boyebi Prince d'Angola grand animateur na préféré parce que na sepela na musala na ye na préféré ki to boka na ye na contacter ki master ngam na luka ki na sola ki na ye donc ça souple na ngam masa studio show nini pas yep anga fo soir yep 18h to travailler to sala ba programmation to tche ba témoin donc merci na Prince d'Angola na motema malamu zaki na ona souplicité wana tant na yebisio kutu en plus ça sengi ata informoté parce que de belé ba osenga rapé ba info. Donc merci mon Prince d'Angola, donc merci mon Moussalo Sali, Bozelaga Moussalo Zoli de trop parler, Moussalo Zoli a bon parler té, nga faut pas jijanga kana ba Moussalo nga donc vite mbango et Zoya préparez-vous, ils a produit à la belle Ephraim, ils a produit nanga parce que Prince Azan Ephraim té, na solé na patron, na préféré na boge loko oyo, na sa featuring na moto na lingi. Ah bah c'est pas un problème, na contacté Prince kitoko donc tu sais des fiches donc j'espère vraiment on a fiche l'émission oyo ils ont annoncé ça fiche d'annonce parce que tout ça la fiche au jour plein il ngebima ils ont fiche d'annonce car tu checker et puis sa couleur moi image qui fiche déjà batata ouais batala ba fiche OK et puis c'est image qui vite zoya mbangu OK donc non malembe si dans la biso de partout dans le monde avant na moto solo la makambo ya Bazoka pour photozonga wana parce que zali œuvre ya liboso oyo Ephraim Music a produisaki close na yo na Ephraim Music ezalaki nini tolongoli monsieur Ig Binafile close dans le sens n'est clair contrat na yo na Ephraim Music bon ngai pena na koloba ma vérité nga monsieur Ig nga neto signer contrat te nga monsieur Ig aida nga poza frère nanga aida nga plus ndé nazali frère musique azela te ke nazongisela ye ke ndé ezala ke ba produire yo ba miss bambongo ba soba ke yo producteur zo la pi retour mo pa na ye non en tout cas nga na monsieur Ig ezala ba ndenge na biso mo boye to salela nga na ye donc te wana za secret nga na ye eza secret nga na ye parce que au moins 15 jours no ya awa na ofina monsieur Ig ata to kabwe na ye ata ne no leka na émission on a vu producteur
et ça la monsieur Igelo monte parce que azo booster ngai azo pesa ma visibilité à faire voice ngai ozo comprendre azo changa ba coup de pouce partout betaka a changa ngai so a betsa kataka a benga ngai a teki ngai a présenter ngai a beti nga showbiz a beti nga chetemba a memenga Luanda na beti Atlantico na beti tout du show place donc mutema wana na yebite mutema wana c'est pas donné na ba leader tout na ngati na ndenga mabete asala ngo pe donc na mutema na mobimba pona close question tout ninga ngana monsieur Ig to na contraté ngana monsieur Ig mamado ça les até que pono azo retour na azo et des frères naï voilà. OK. Azo et des frères naï si aujourd'hui par exemple projet Ozo Salaya Sika. Ouais, vite. Ce qui est Tekami Makasi. Ma modalité n'a pas partage n'a pas ezandé. Ah ouais, des amants cuisine interne to ba la TV cuisine interne, yo le bida contrat ezate. Ndé ni remis sur cuisine interne. Des cuisine interne par rapport au comment côté ce que mambo ya mbongo. Que ce qui était comme partage dans ngana producteur na ngai ke yo lobby déjà ke bazo aider yo équiper makambona te yazo cha finance bani ya ngana lobby ce qui était kami makasi ce était kami makasi est-ce que conscience nga parce que zambongo na ngai lui il n'a rien à voir na qui gère tes plateformes CG Vinci Lolo le CG le plus intelligent de tous les CG d'Afrique CG Yves na pesi mbota za na mwanda mokonzi yo yebi CG Vinci Lolo c'est la tête qui fonctionne. Des fois, tout ça se passe par la tête. Par il y a Ephraim. Et ça là, tu es venu au solo on a CG parce que CG muto a géré la plateforme et tout. Il faut ça payer muto cause on y a maté tant les côtés belé conscience no ke bat oh bana ko aider ngai. Ephraim aider nga trop de temps comme ça na niveau conscience na mo fait ça là. Ce qui c'est que bango ba 70%, yo 30%. Problème t'es dérangé ngati. Mambo monsieur Igasa ela nga na rolo ba on a TVT. Tout le monde même ma musique aida nga makasi. Vous comprenez? Mais on a cause à reconnaissance. Ouais, ngama aida nga makasi. Tout le monde ma musique na mampe o ezati o tel nga mo pe na ra pas n'expliquer boy a décanter o aloba te on nga pe na rolo ba ngote. Donc on a mon qu'il faut à reconnaissant. Vous comprenez? Qui mtako pe sur le lobby ata zangi. Vous comprenez? Il faut comprendre vous à la reconnaissance que moto aida ngai. Vous comprenez? Donc la question tout ninga so bazu 70%. Et il dérange dans les côté parce que bon bah c'est que tantôt on a peine à 100% tantôt on a 30% c'est grâce à Frère Musique voilà. OK, on revient vite fait na Bazoka tant on voit que monsieur Igazo mis album pourquoi yo pona qui date ya chanson na yo na album ya monsieur Igizala collé bon ezaki mangate ngana zara gérer ni na zara boye parce que na comment on Frère Musique CG Arnaud Wambi ya dropenza o manager na ngai eza Zakari Mwamba na pesi mbote ya lingala facile mon manager Zakari Mwamba na minute aza suna lingala facilité donc azaki na une chaîne de la place tout sur la TV ma tout bien na tongo sur salon na zo comprendre so bazo elani na ba chaîne na c'est Zakari Mwamba. Donc voilà quoi, on a payé mbote tumba on a essayé à tout constater tumba ko papa pour les to beta ba mabako quoi. Zakari Mwamba c'est mon manager, on a payé mbote à tous les cas na palais na mère na elefanto na payé mbote voilà. Et ça là que bango ba jija ki date wana ba bimisa kyango ta ba bimisa yango bango ba na date na bango mususu na ebe ki ngai nde ba na promotion na rozo ata moi 1 mois demi mois ya promo na ngana no avant date na bango ya nini bima budget promo nous a combien? Ah, mais on a bien ngote ngate na sala makambo wana ti Joel Pembele mutazo ba CD ba clip ak na otika ngwa panza ezanga tenga artiste na vena palais patron mutabimisa mbongo vous êtes satisfait na promo na ouais na satisfait bien que ça ika 2 mois mais na satisfait parce que le message est passé ba yebi même sur bet na YouTube beaucoup tabazoka et ça linga bien le lope que non Rwanda ka pe ro beta communiquer na internet sur no moni makamno côté na ba plateforme et ça linga bien na niveau na nga quoi bien que na zo malembe na zela nga de Rwanda ka me bana pona nzela o ya pasi oyo nzela ya minio ko o na pona oyo et ça là déjà bien donc en plus tu gardes ba bonne tout ça ba bonne terme na boss tu continuer ma na biso considération surtout oiseau considérer ngai souci na promotion na yo ya Bazoka il fallait selon ngai il fallait ezala publier to manager comment
bon nakokosa o te pena souci na yo souci na nga meko esala ma entende basalelaki yango nga biso na bato verdict donc on a un patron il est pas nalinga bina donc proposition non ça va permettre ouais promotion na ngai chanson o ezoyesi nga linga bina promotion na ngai donc matraquage fallait za na makasi fallait zo ata ba 7 ba 8 mois ba zo ma radio TV presse on se comprendre ba programme na nga tout ba zo ba attendre na beta parce que na beta na nga ba première partie monsieur Iga et mon père côte sanga na ba 4 ni na chete mbala na beta première partie mais tant ya changer nga bino Rwanda ka première partie te na obengo ka na 4 de la linga ki ba même ba prestation na nga wana ba lobela ngo na ba presse na ba net donc Maram n'a fait ça partout, on se comprendre. Mais il y a des grandes émissions. Ouais, ça l'a bien. Des émissions, nous avons grandes émissions. Donc, l'émission va Charles Leroy, le message déjà passé, on se comprendre. Mais là, on a tout, et ça l'a bien artiste, on se comprendre. Sangozo Panzana, Kombozo Panzana, musique nous kota partout dans le monde. On se comprendre. Là, ça on a Panzanité. Non, Rwanda ka mais na comme na niveau tendenge nazo boulele, on se comprendre. Mais koko na ko croiser ma bokoti na bosser kaka. Ngapena na besoin na comme na ba niveau ya likolo, o ba grand ba vieux na mumbafu, ba niveau ba Paul Macintosh ba comment nango parce que c'est mon idole, on se comprendre. Non na comité na beta pe ba grand salle, na comme père mo ba invité na côté mo boy, na dire pe Gabon Mikili na beta pe ba salle mythique. Rwanda ka on est ba projet nga ba vision ngai que on a comité na zo sambela na Nzambe à travers monsieur Igi à travers musala ngai on a zo pesa donc Nzamba ça na grâce yo zano détente c'est-à-dire c'est parce que ba grossiste bazali na ba détaillant bazali c'est grossiste c'est qui j'entends grossiste nani animation non grossiste animation te yaye moko grossiste yaye moko ya Rwanda kate. Ouais. Bon, j'entends grossiste, j'entends pas ça cri. Grossiste animation par rapport à boka ba crier belé. Non, on appelle na boka ba crier belé. On appelle na sala ba succès. Pas finanga godé le fou, on a boka ba honorer ne kangamboga o ba un coup de flamme et kangambogo. Tant on a boka ba honorer na jante azo beta na staff lono na ngiringiri. Donc na sala succès liboso na ye. On se comprendre. On a ce qu'on on a révélation nini. Tu nazolo bana yo, nazolo bana so yambia biso pichu. So kutena yani koko lisima oyebisa yo nga babenga nga Washington nga komona nga Washington mais Washington animateur ya Tata Mobich à l'époque azwa kombo pana nga Washington wano yo ka animateur Adolphe Petit na nga azwa kombo pana nga tonda boka na ba Bill Clinton to boka na staff London et pas président Zaoul toyebani Bill toyebani Jean Tamisine azaki doubler Bill Clinton azaki doubler à Jean Tamisine na staff London na Mamundele na Wenza Bayaka. Donc Janta a grossiste parce que on se connaît. Janta a grimacé, Batuna go grimacé, a bossé. Jamais. Au paracommando, mais la grenade. L'homme de bazooka, l'homme de vite. Des fois, t'es beau, c'est la vite Zoya. On se comprend. Janta Missi la go grimacé, Nathalie déjà. Na CV, n'ayez pas le bac à grossiste. Il y a Bill Clinton. Les restes sont détaillants. J'entends nani Bill Clinton a grossiste. Spawn Macintosh. Il y a le bac qui est Bill a pesi ba créer belé. Bill a pesi ba créer belé ba bois qui ba créer Bill et belé na mboka o. Vous comprenez? Spawn Macintosh. J'entends zo ba créer ba Bercy. Bercy zo na parler na Bossing, on a Bercy la mona muké. Mais c'est crinini. Vous comprenez? J'entends ici la zo pas Bercy. Oh, azo ba cri belé, ba mantimba kolele ntiama, ozo comprendre. Ale mantimba kolele ntiama, si atamana maguntia mine, kolele ntiama. Oya mantimba kolele untiama. Ya Bercy. Bilo ga Bercy te. Naleka kina jardin, na moni makakwo, elonge kokana, na ye. Bercy mwana. Bercy kaka. Bercy te oboka na guia de manche, na oboka déjà danger. Petit mora mukuse awa. Petit frère nanga, tu peux éviter Bercy leki nanga. Ah, mais on a complexe Bercy, na éviter. Tu na tuni, ça m'a complexe. Complexe par rapport à âge, Bercy c'est mon petit frère. So yambe c'est que wana mbiaka. Mbiaka nanga ngiringiri. Washington. Grand pays. Mais yo. N'oxo vos à Bercy. Allo bene. À mon affiche, Finanga Rwanda ka.
na sepeli fort yo bieska te uti na makambo yo na yo kuswango mais aza responsable aza parent aza bon animateur aza grand donc mais il y a ça j'entends ici apesa biloko ebele apesa biloko ebele dete ezebele musu na bosani yango ezebele bersi no yamba ba meme na bosenge tipa jante eska zo vanda sayo 24 bersi mwana mukazi ya mukuse ba meme zo pesa bakri bersi nga lo bande manga mwana te bersi a grand animateur aza petit frère nga par rapport à âge mais c'est un responsable il faut repasser respect na ye aza grand non, Jean Tate, on appelle ça Jean Takrité. Il n'y a pas personne qui l'a oui, il y a bateau, on appelle ça Jean. Jean Tate, un grossiste, aux amours, au Pé Sarabato, aux amours, et belé, au Pé Saka. Vous savez comprendre. Il y a Pé Sarté, il y a un azou, il y a un belé, il y a un belé, vous savez comprendre. Il y a un écrit, il y a Iba. T'es un bête à ma sonne, t'es un bête à ma sonne, vite, vite. T'es un bête à ma sonne, Yambi Rwanda, s'il te plaît. Est-ce que sauve un agent? On a un bang agent. On a un Rwanda, on a un bang agent. Te jantani loko tazaka animateur loko la ngai jantaza animateur loko la ngai au Rwanda ka parakumanda mela grenade l'homme de vite vous comprenez ba wewe ba kipakate motema duku vite atakuti embouteillage vite motema duku amoni lidusu vite il suffit kota kaka adusola vite izoya ba wewe bawewa bakipaka tata kutia embouteillage motema duku amoni lusu adusola on expliquer danger na ngote kasi danger nango eza na kati te faut siko bazela place ya bayo kasi ko ne ba ofina siko tanga zo dusola pa kufi kasi eza na kati te bazela vite zoya mbangu biso bache koto kipaka te vite mbonga ataya tata na yo ataya mama na yo vite biso tozwaka kaka vite mama yako farote biso ba DJ to kipaka te vite mbonga te witse pa yanganga ata obuki na kesa leta biso tozwaka kaka vite zoya des fois tu as un message yo oza détaillant ou grossiste ngana grossiste opesa nani na pesa ba kribele on appelle ça crébelete bayiba pe Golbert ayiba na yoki posa ko fibe loko a moi secret manga wana ukangama na ngoto eza ngai kasiti ayiba ko pesa na pesa bloc ebele ya nani ya ngai na pesa ebeta ko bon Golbert o ka blone beta te yoka Golbert na pesa iba plan yo vandela ra Golbert na vandela ka Golbert yem tazu ba plan nga boaki yem tazu ba plan ebele azu ba plan ebe ba diemba biloko na nga bite ba diemba biloko na nga ozotindika biloko na nga ozomata to travail parce que les gens ne comprennent pas Golbert c'est mon ami tous années pas vu le fombo to garder ba relation bien tilelo to travailler na ye parce que ça songa na boa cri Rwanda ga elo moi sikro ba kango na censure na gidiba ba boa ki ba masani ba Francingo nda Rwanda ga to pekisa ki aboa cri no po bobeba na ote aza mutuna nga aboaki ololuka ta Rwanda ga ta likasu rien non c'est pas non te fona dévoiler au na télé. Mais il faut sur l'année frère musique balandela. Non, on a zo créé vite zoyat. Oka vite zoyat. On a zo créé na ko vendre la batterie on a c'est les passé. Bateau yo pesa ba cri. Si les lopé ba ni na part Golbert. Tu as pas le Golbert, à part Golbert la petite sous mon tout critique s'il te plaît vraiment na koya te pona beta ba calomnie ba fausse accusation na ko c'est la ba makambu non on ba vérité en plus ça facile on a eli makambu na te na yo c'est la promotion il y a plein d'années obima vite mbangu te vérité mvuki apexi na makambu Thierry Kazadi tonton Delix muta poto abi Rwanda ka non la question c'est nga yo te ozoto na mamba polémique ko moko tsanga makambu moko boy on a élité polémique. C'est juste de questions. Tout ça, combien de temps on a tout le monde en a été? Le Honda, 3 ans, 4 ans. Vous êtes catéché, tu vas comprendre que ils ont un makambo et zobima. Pas le bas makamno, le bas makamno et zobima. Tu as la bis aussi. Quand vous avez boulé, mimboa kanda, tu as la même orchestre poto. Bonne chance de vivre la musique africaine, la musique congolaise, bonne chance. Ce qui a même ba masalanga basket basé ça la bien ba bateau ba nyo comme un orchestre voilà donc ça la bien raté. Non, c'est pas un problème. Nzambe mutaye bien, Nzambe aza mettre à temps circonstances. Seigneur ayebi
façon nini osala mpo atombola rwandaka mpo rwandaka ke poto ya savant te kozalaka jaloux te motema likunya te na bozwi ya moninga to eloko moko abie komini moninga yango ezoelekelaka mpe monsieur igit bato bayokelaki bajalousie banini ok aza na grâce o nzambe atya mais bacollègue na yo babima tantôt pas mentor na bango bakomprena yango te balingi kojalouser bameki kobetele bamasolo ya n'importe quoi bacalomnie donc voilà quoi dans le sens wana donc rwandaka soki président kabosi azomema orchestre poto bonne chance eza pale nanga natala yango mpe nalisa mosika so makambo ezoévolue esala bien donc aske bazaki ne poto esala bien eza onerka ya biso voilà oza na kati ya Ephraim Musique oza na contrat te clause moko eza te eloko moko te peut-être ezopekisa yo mpe ya kosala bamakambo mosusu quels sont les interdits oyo Ephraim Musique epekisa yo na makambo ndoli non apekisi ni eloko te ok c'est bon parce que eloko nini ezozanga yo so bapekisi yo eloko te baartiste baza ebele mpo osalaka lever les rideaux c'est trop dur te ngandi miango loba lever les rideaux ça la lever les rideaux ok ya monsieur Ig merci artiste Trangeta fese bisomba somba patron vraiment mutambonga faux ya Ig beta grand maître ça la lever les rideaux parfois ba côte saraopé ouais ozo voyager pena monsieur Ig ouais ozo zoaper moi pain quotidien tikanga na loba comme ça ça la pain quotidien ti baotalo na TV baomona jalelo leki ebele mpona jalelo te artiste te naza artiste mais moto osala mamba bien okosala lever rideau mon frère me bapesi yo mpe eloko te soki toopesa yo visibilité merci faut lobake ozwaka mpe un petit rien nazwaka papa nake mpe na ndako mwana mpe aneni baartiste baza ebele parce que eloko nini esalaka en sorte que Rwandaka osalaka lever les rideaux to o déplacera kaka na monsieur Ig artiste basé belé pour avancement na yo pour propulser pe ouais eza nano mama makila o tout en na monsieur Ig en plus monsieur Ig aza frère nanga kala to ibani kala mo ba misu ba ebité ba mona parce que oza les seuls te ba te be ba loba na Rwanda ke sopayo e olandaka bina filé boza ba master yo boza artiste lobi po ko mona 67 hein oza ko sendi o mindimana yo mo te neni ne sopayo d'accord mokili ya bongo mwana mukie to mukolo sokaza na makambo ko buka na te ok donc on a pona monsieur Ig parce que tu sais comprendre ka asa vrai na ngai yo tant que professionnel vous êtes professionnel na cop na nga oyo ok Ozana monsieur Ig, on ne refuse pas, c'est parmi les artistes qui représentent la République démocratique du Congo. Il est bien installé, il fait très bien sa musique. Mais à part Abuna Filé, surtout plutôt dans la génération, pourquoi peut aucun Naosa lever les rideaux et y a un vibrateur? Bana Poto, Bana Paris, monde entier. Tenez-vous prêts, vite, Zoya, produit dans la belle Ephraim Musique. Il y a monsieur Ig Binafile Trangeta, grand maître de la musique africaine. Na Pesimbote na Koko Chaka Zulu, Arnaud Wambi, na Pesimbote na CG 26 Loulou, le CG le plus intelligent de tous les CG d'Afrique. Tout ça se passe par la tête CG. C'est la réponse. Mais au temps ba komba batumo obwe ba succès boya nzoto au temps ba komba batumo obwe aux émissions nga soko yambi batu wana ba robeta tali solo Rwanda kate soko tuni ba ko so Rwanda ka ba ko tuno pe nenani ba ko ignorer pourquoi zo côté émission nga Rwanda ka va na plateau ayeko lobela makambo vite au moko tsa bat na divagation ke bana bata musique insistance idéologie mikolo izo simba te insistance kaka Rwanda ka Binafile a déjà installé l'orchestre. Vibrator a s'il te plaît, pardon. Kotanga, pardon. Batu ba la biso ngana yo lobela makambo vite na Ephraim Musique. Si ka ko kotsa ba kombo ya batu émission nga. S'il te plaît. Conducteur et émission ezali respecter pe conducteur et émission to ke malembe. Au salara makambo lever les rideaux et pas monsieur Ig. Vous en la carte à la belle nae
on a contraté, on a clause, interdiction, on reformer les athées. Ouais. Donc ça t'empêche pas au sillonner dans l'orchestre Moussousoupé, au tcha mettre dans la pâte et permettre yopé. Katoukou Bianza. Katoukou Bianza déjà tous soirons pas monsieur. Il va orchestre d'autant que la bana succès. Bana succès boyanzoto. Musique est bête raté, l'album est simba raté. Donc si je comprends très bien, Yoko ça a levé les rideaux. To okoki ko kendete ningiza rappel jamais. OK, problème. Jamais. Monsieur Hig. On a long là monsieur Hig. Pour monsieur Hig déjà lobby à Girard déjà dans un PPL. Makambo Italie a parlé. Arrête déjà. Donc azwa foutre la roue palais foutre la roue palais autant là ba koma bato on te po ba ko ba niveau igité na musique na grâce na makambutu to solo makambu na biso pardon ozo respecter conducteur émission ozo coach la ngande bato musique insistance c'est bon ezo simba te mais ba insister wala za selon yo no lobby musique insistance wala musique insistance papa c'est bon to musique insistance Zoa Sikoyo, à part Monsieur Hig, tout ça un orchestre où ils ont installé, il y a Patrick Beckham. Musique insistance. La ligne de musique insistance, s'il te plaît. Idéologie Mikolo, yo, quelle bonne musique insistance, mais c'est Hig. Musique mtelier saraye que l'art est pena bo futi maramutu ba hôtel maramutu eleso musique insistance bozo créer yango que voici le Rwanda sangi salar na kingani pona yaka ka Rwanda wana musique insistance c'était papa ba bengi yote o créer kapo monsieur Iga kindaki bo créer bo sali moi les mutualité na bino ba sangi selo ba mbongo ba kwanza po ba memo Rwanda pardon lobela mama Rwanda ka ko tangela ba orchestre musique insistance te succès zate Tabakomo so tangela ba uti Congo Central ba sali pena balance na tanga concert o abela po batu ba yakiti mais monsieur Iga uti Congo Central wana na otindelo ba image otandenga buka Congo Central mais mutoto tanga wana ba uti Congo Central ba sali balance na tanga concert o nazobela c'est bon musique insistance on est là selon yo selon ate musique insistance ça selon yo et slogan na yo musique insistance to linya ngote ezo simba te ozo insister kaka OK pe bazo ko sabino malembe to ke malembe pas de bota la biso aussi ko lobby da vibrator te Beckham te ils avaient na ba jeune o lelo bazali ko évoluer naye kaka avant on attend ba koma bato mususu tout le monde a rappelé bana o balongo orchestre bazo évoluer mais bazo zonga père moi papa a épé na moi image na CD ndeni yo bando longo zonga pas ka bosete ou il est à CD mais ka bossa za père na ngata nga za père na ngeza godé le fombo c'est bon après le fombo c'est mon papa na memele clip à bazoka na PC na CD bazoka pourquoi ka bosso memele te yeti za père na ngata yaza ki le wa papa mo mobokoli fona ki na papa abotanga akufata za vivant mobokoli yo ko respecter papa te na sali nini na sali na lobby abokoli nga pe tamula ete na ibede kwanga na yaka ofaze po lipa kwanga ngamo na lukango ana pesa ka ska ocha mutu ozo comprendre na tongo na bima pe na milesa ngamoko mamutu ngamoko ezaka na yo cha mutu pe olali me 5 heures fo bala musao ndeni bali babongisa palence otambula sikona bakutsa pongi na nzela tata na lingi ote na vana na Francis Luunda na onimba wanda ko la teli banda Jean-Sil Luunda na onimba wana papa lingi te Francis Ngonda kombo bato Goldberg ça ta gobemba ele nga wanda ka Goldberg zo bo ba krina yo batune mo ba yo betela ngai na oki posa ko fibelo ka mwasika isinga Rwanda kana Pexi Goldberg abo akino meba ke abo ona jineke zo bima awa ya solo na mona mebimiko aboire ba kritu poko nanga de la forêt aboire ba krina tanga aboire ka na yoki posa ko fibelo kwa mwasi elone sali benga we ranson koko na parce que na beti pas président Kabose Boulembi président Kabose les kana maison mère même général des fois aza koko na ngai grand père Boziana aza koko na ngai na lobi mabe président Kabose beta na T-Shock président Kabose beta na Big Star ce qu'on a beti na président Kabose na orchestre na ye
Ou bien traitant bien temps. Oui, à traitant à bien te. À traitant à bien te. N'a pas bête ma solo, à traitant à bien te. Mais après cette opportunité, au bord de la chance, banine ça là. Ouais, merci. Au moins on a parlé tout, ma bé alaka, bola mouizalaka. Na lo baga ma bété aux télévision. Na zo pe ba avantage belé na ndenga boulot, na voyage pe. Marie dans le salon 5 heures la moussio. On se comprend. Donc c'est mon père. T'es m'a parlé la Gaya. Parlez moi ya Gaya. Nous on a ngabeta ba boire des casser les cas. Non, kuna ba futa ba tuté mutako sauter. Ne venez pas à la télé pour n'embêter ba calomnie quoi. OK ça ka bosser ba futa ba tuté. Abi ça za kota koli. Transport pour ozoité. Kuna futa ba tuté. Kota koli rap vidé pena a téléminer ni za kota koli moi na moi. Des fois c'est oh ya lo bana mensonge yemo na mutema na yebi non muto ya okosa oh ya okosa ouais azo sale lukuta na mutema ne kudu na transport azo ya mati mission nganzambe yuze usandeni ki use Rwanda Kabila ya be mission azana baka na les premières missions on a côté sa voiture on orchestre kabosé banda orchestre carrière na yi banda orchestre ti a comme lelo mission monta soma mutuka na orchestre on a le premier musicien dans un Jeep Discovery mutakabele nga vient nga Darli Mongo le manager brésilien non grâce à Yves Diambo mon ami na PC Mbote Yves Diambo nazaki soda ya boire radio boire la radio na boire surtout que na régime ba kater nga image na tindeli Diambo pour Diambo na bo pesa numéro ya tindeli l'avion oh non je voulais voir ces petits ba pesa nga viens on a Cherokee na Discovery est-ce que couleur bambila moi sina linga couleur bambila anati le roi mère linga ngoto okoka ngo me consommer na bi pesa ngango c'est la première fois ba kabelanga car na ndenga musique donc c'est qui a azondi mateke zanga na ko ba kasi andi mateke Rwanda kaka parce que ngana okesa ka bosser na zomna be espace belita obwaka banoti la ba Johnny Mbembe banoti la ba Obama ngana obwa be espace amike Mbembe a bank sabino non au bank c'était bon Mbembe c'était bon donc Johnny Mbembe c'était bon donc à ça on est bien donc on a fait Mbote donc et c'est Gazali ça c'est mon ami Johnny Mbembe c'est un bosseur mais évolution malheureusement qui est en orchestre d'insistance azobeta en orchestre d'insistance succès boyanzoto ele ça n'a pas si ngona façon n'a pas fait kabosé au monde y en a fait kabosé bazaki lo moko on les a parlé na ye Johnny Mbemba qui en orchestre insistance succès boyanzoto na mboka oyo moto ba beta générique nzadi ndeni orchestre oyo Johnny Mbemba façon n'a pas fait na biso kabosé bulembi orchestre oyo ezo faire voyager batou bazo ba contrat bazo betaka ndeni ozo benga orchestre assistance les appels manque te za contraté musique to ebiango Luonda ngape na ko sono Luonda neni to sara bu po ba to betaki Luonda chama po mais ça la ba fiche lo belango ba nini mais dans une rien visibilité car da musique insistance o epe bo pia ka ba zo ba finir ka podium que pas la musique insistance mikolo idéologie mikolo yo batu banzote boya succès nga za na muta succès dans azate succès boyebi nga déjà bango tu bayebi Rwanda ka batu to tangana bayebi Rwanda ka para commando soda vous comprenez nga so yé na elio na TV tant okaki message ya Lei Patrick Bekam s'il te plaît pardon s'il te plaît Jansi nazolo bela makambo vite betela mambo monsieur Ig bina filé betela mambo Ephraim yo mi porte-parole à monsieur Ig nazolo te na nga porte na lo bela mambo label c'est lui le patron nga na yo lo mambo produit non nga za Marco te nga na lo bela Ephraim Marco za na Ephraim te nga na lo bela Ephraim na bi le Ephraim patron na nga monsieur Ig ça n'empêche pas natanga kombo ya patron na ngai aza patron ya label c'est normal mon frère. Si quand on appelle ça beloge na patron comment matsangai na kepe Luanda na beti na vie na ngana ngabeti sanga Atlantico wana salo wana gaya na vie na ngana beti ba kabose na beti amemanga Luanda na beti Atlantico te Atlantico ya ba grand salle na doko sayote na vie na ngaya neto beti Zenith on comprendre na ndenga Luanda ba grand salle oyo monsieur Igabe a memio à part visibilité en termes de 4 coups bien sont bénéficiés. Ouais, et là on question à analyse, na soit qui ngana ko lo baate. Yé bi mambola, parce que okiti si voix. Na lobia, yé mambola re lo blagi lo to yé bino ndo vandi wana. Ah papa, yé kutu ndaga zwa, ça lo bien. Ah,
Yo ya po solo na besoin Francine Denis. Solo ndarako. Dis-moi si Francis Tonde. Jean-Sil Honda, pardon. Jean-Sil Honda. Olo bisanga trolo tulanga makamuna na eli awa na yelo na mba vite Rwanda ka fitiri Prince Nangola ngo changer conducteur na ngai avant to ya na mama Prince Nangola na yo do yo ngo changer conducteur na nga pour na ba conducteur no zaki faut tunanga makambu ya bana wana baya ko tomboka awa bana wana ba tomboka mabea baya ko tomboka nga awa ekomi makambu belé yo zo benga ba leader yo ngana za leader Rwanda ka leader bayebi nga bayebanga kala Rwanda ka za leader Rwanda ka para commande la grenade bato otanga ba kombo ba yebi Rwanda ka tout le monde na musique a yebi Rwanda ka mais laissez le temps au temps vie za nzambe lobi za nzambe bravo so nzamba sayelu gloire ngolu grâce bravo mais tant ya Rwanda ka ezali slogan obiba na ba otomboka to ba otomboka c'est ça Ibrator na Ibrator c'est qui Brator c'est qui musique a une ingratitude à ma paix yo tanga ba kombo ba nayebi na ngati yo zo kotsa ba kombo batu awa ngana eli makambo ate s'il vous plaît tunanga makambo ya label Ephraim vite on a massa no mo komone Brator Zama sungaro musique ambuka na biso changer ko oui biki na respirer un peu profondément parce que ça faut tout nga ya après vite et puis nga na trois titres ça nga ba question te zelanga na ba question tout na faut na lobela mamu nga yi respire profondément to nga bazoka OK na yo nga bato bazoka ça la ba tout plaisir ba dota na yo ba nous dédique à MC cosmétique habillement dans la commune de Bandalou. Oya liye bazoka te apusana pembena sherite ale somba bazoka liya bazoka epesa ka saverna munoko elongola ka solo ya munoko tutafuna bazoka tolia oya liye bazoka te apusana pembena sherite ale somba bazoka liya bazoka epesa ka saverna munoko elongola ka solo ya munoko tutafuna bazoka tolia bazoka to manger bazoka ça c'est la nouvelle danse. Ça c'est pas ça machin. Yves Loulou, toqué. Dans sa bazooka. Togolia bazooka. Ça c'est la nouvelle danse. Ça c'est pas ça machin. Keba, deux fois t'es. Où est ça Bakinam? Où est ça Bachaliser? Deux fois t'es. Dans sa bazooka. Togolia bazooka. On a sali crime au bas à Saint-Georges. Deda beta kabatu Deda fuka misaka Deda ngumba misaka Dede Patrick yewana Dede Jasilu Honde yewana Deda beta ka Lisola na Saint-Georges Izoya Nani école ya munene bon ngo dimia ngo Lisola ba te ça histoire il est kakit oui bien mais les cas c'est les passés te les passés te faut te passer là mon message respecter école héritier Lisola na Saint-Georges Izoya au moins il m'a un complexe ou ça complexe et elle est au moins crime na zana ngwa azanga moi sabala masavko te nana ya pana yo te c'est la zone s'il te plaît école Saint-Georges et banda leloté et banda pe hier il y a ba marambo et les kakite ils ont battu belé minene bimisa l'école mais tant erreur moi ça la mieux on va criter ou lobi ka dédé il faut check comme te il faut expliquer bango introduction eye ninyango eye lisolo bana Saint-Georges toke deda beta kamabe Deda fuka misaka Deda ngunza misaka Ezoya Vous comprenez dans Ezoya Autant la scène dans un clip parce que nous avons tous les 4 clips Rolons la comme Saint-Georges non tu quand on peut payer sa image au Samba Saint-Georges t'es un beau Saint-Georges les arrêts école à nos zoloba mon tout mon père de la commune Saint-Georges tu vois non bah vient dans Georges bazali pe belé. Pourquoi Rwanda ka okokika ko intégrer Bosana te Bosana Rwanda kana ajona bête no kesa mutu te keso tu nanga avant on a idéologie Ephraim fallait ça des patron
pour on a patron tu as même esprit dans le bisayo on prend on c'est la patron to balé na biso patron to balé so mambo la belle na côté na orchestre tu n'as répondre yo vas-y patron to balé ka mambo la belle na côté na orchestre ce qu'on a na bête na orchestre belé na bi ba réalité ba orchestre belé parce que même réalité ma place où tu es na quatre orchestre monsieur Ig non kuna za moi différent bi kuna ba futa na bato paie des salaires et ali webi yo zo luka pe ba futa pourquoi te ba futa te quand na bête wana ba futa nga ni dans un effrayé ba futa nga papa mais na bi ozo sous-estimer orchestre wana pour na sous-estimant na sous-estimant te ngamo na joie décision à vie na nga mutu ye mo azora décision à vie na ye na ko beta ka suna orchestre mutu te na ko mosala na ngai carrière solo mais na carrière solo na nga na préféré leader bin affilé a changa poa ya ebi valeur na nga ba misupe ba négligent nga na temps beta ma solo ate na yo bima mutu mabe pamba na leka papa te belé pe ba ko misanga mutualité qui komesana nga na ela mamba boulot bo changa poa mais comme des mutualité mais n'ayez pas frère n'a filé to traiter ka justement ma musique la belle où ils sera dirigé par les artistes tout est bien ouais. Dans la Kofi centrale non est victime non ou en tête ouais te beta ma solo na te papa beta ma solo na te c'est là nini sous nini faire rigoler pour les cas ouais na les cas mais na kota ma katona suka kanga na masalanga nani qui le porte-parole c'est qui yemto alinga kota no code sande ba dossier mais ndende tono ki na no mo déjà mabe masalanga nani le porte-parole là c'est qui mon Dieu de Mkebo nani à trop en prison ferrée Tracy ouais Tracy les en a payé beauté so yambi Tracy au bête là parce que peut-être yo olinga qui trop verbalement parce que aux artistes t'es verbalement t'es yapé na structure ba tout ça na ba norme na bango t'es norme on kasi document ba senga ko yo za nango est-ce yebi que pas monsieur Igi na côté ça pe ba dossier pas CG monsieur Igi a essayé de que non verbalement mais c'est jaboya c'est la mari tozo aider mais faut c'est la personne demande qui est mutako lukabiso donc c'est énorme parce que orchestre a bien affilé les monsieur ça tirer comme mekakouté oui on a cela demande qui nous a ça demande na yango demande nga na pesa CG na côté ça demande mais bazwa pe mikande côté ba beta ba un mois pour ba répondre nga monsieur Ig wana mana ko sote monsieur Ig no linga pe ko sala ngote na so mo ba un mois moko boye pour ba accepter nga mais na côté ça lettre nga monsieur Iga noté mambo la belle non si côté non na ba play uta mikili na parler na limiter ça studio likolo na 18e mois j'ai installé dans studio parce que bateau ba na la belle donc tant dans la production ngamo fona ko ça ba studio ozo comprendre ngamo na ça ba clipper dans na clipper clip pardon donc c'est là ba matériel les oya tant on ça clip comme ça na makambo wana oui OK toi avancé sikoyo tu es chez Ephraim Musique parce que non, il a maîtrisé même na date mais ça sera très compliqué. Date au contrat exacté ni exacté siko bon ça là combien de titres tozana attends na sali 10 titres tozana attends 20 titres tozana yanga nezala ba ndenge mo boy luonda yanga na mese igana ba ndenge mo boy s'il te plaît. OK c'est bon siko yo tozali siko yo na projet Oyasika. Ouais, vite, mbango. Allez, serre-moi, vite. Cajole-moi, vite. Je suis pressé. Luona makambo zoya. Nazoe bisayo. Tamufa, tu serre-moi, vite. Cajole-moi, vite. Je suis pressé. Toké, CG, Yves, Siloulou, Toké, Arnaud, Wambi, Celo, Toké, Arnaud, serrez-moi, vite, cajolez-moi, je suis pressé. La clip est bon. Ça bon, vite. Mbango. Siko ingela tsani vite mais na danse ya bon. T'es serre moi non ba chérie serrer nga vite parce que je suis pressé. Tu tout binaté embrasse-moi si na hote. Et boya mbango. Obezara moi si na yote. Obézer. Oui.
Allez, baise-moi, vite, vite. Je suis pressé. Nous rentrons la R. Je suis impressé. Là, on a clip, scénario, makasi. Et soya. Vite, vite, ça la makana. Mbangu. Et qui paraté, attends la moi. T'es la ville à soir, somme ta zongi. T'es à vos sapés vite, vas fatigué, vite. Bon, je suis. Non, chérie, non, je suis fatigué. Bon, ça va, moi, vite. Papa, lali. Mbangu. Ezulo banini. Mbangu, vite. Tous les langues. Non, tu peux s'identité. Parce que tu as un studio. Merci, on les affiche en déjà. Non, si ici, na prince. Princesse ici. Et c'est là où on a un dédicace. Donc, on a profité. Bateau baliba bima na plan. Oh, babenga. Vite. Mbangu. Bébé, serrez-moi. Allez, serrez-moi. Vite. Je suis pressé. Vite, Mbangu. Ya mswe aliba wewa bakipakate. Motema duku. Ata kuti ya mbuteyage. Vite. Amoni mwali dusu. Vite. Ici, il y a dusu là. Vite. Akende kaka. Vite. Azonga kaka. Biso bache koto kipakate. Mbongo ataya papa na yo. Ataya mama na yo. Biso tozwa kaka. Vite. Biso ba DJ toki pakate vite mbonga te ute pa yanganga ata obuki na kesa leta conseil ni biso tozwa kaka conseil ni neza kata nzema kenazo pesa net ba cheko bandumba ba kiparate donc luonda yokozo yibila raperna kasi te na spiko ba gafula ko ba luonda ba ya buka ila moyen na ngopa iko aine na boîte ngalongola na place aine na boîte donc on se prend message ça ka Berlif ngate Berlif a reçu alar na ya buka ki ngwa na ngopi na boîte aine chetemba on comprend na moni cheko mo wanga sola na ye cheko skonda za habite Berlif a auto yiba mbongo na kesa leta a reçu ngo kakati bango bazora kaka ba wewa conseil ezali ba wewa ba toi vite akomona kaka moi lusenga dusu la suka nomba ko tuta ko accident tozana mambebele okopwa bata mutema duku ba wewa on a plus de contact ba dédicace plus 243 90 vite et c'est intéressant makasi na yo kisango yo mo krako ba ndako vidéo wa c'est là to c'est mission yo kango numéro contact est plus 243 90 31 69 150 bobenga Rwanda ka nazana studio et pe nanga ezana 4 titres. Tozobimisa vite. Après Bourgeois. Azanga Moisie. Abala Masafko. Jaribu yo. Somo yo. Kline yo. Mekako yo. Elle est là. Yo. Banoko baniko se masturber. Eza conseil. Banoko bazora tana bango. Bazwa ka ba clean ba javel. Bazwa ka ba papa. Bazwa ba mekako. Ba génie. Bazwa ba tana bango. Oh, eza conseil. Tikanga nazo conseil ba ya. Banoko ti lelo bakizwaka savon base masubaka yo na bisharibu yo somo yo clean yo azanga mwasa bala masavu te baserte banoko kaka azanga mwasi abala masavu wana ya deuxième titre ba uza su Gologota aga Gologota bisola na gamere mwazo kende Gologota ismena couper je dois kambati ezoya Gologota za ngomba ka ba momi ngomba ti Gologota Gologota quatrième poteau 6 rumbe alinga na monsieur Iki non na tine lo vidéo te na monsieur Iki te tozo luka ne mutu yanze monanga kabelinga na luka mutu na lancer waliba yembaye kibina Feliz monsieur Iki mtoye mongeza rumba na tine lo vidéo chango ngani na studio na bosana ki apesinga nzembo tosola kaka walingi bayembaye apesio nzembo ebima na album na ye te ebima na projet na compte la belle Ephraim na compte Ephraim musique donc Ephraim musique et puis sur Rwanda Karumba monsieur Iki mtakomi yango makadone nga po ebili bende pe fe kotati mais ye mo mtazo yembango walingi bayembaye plus 243 90 31 69 150 sur bengi oyamba directeur Didier Mambi Didier Horoscope donc azawana bosona mais makama mbongo bosona CGI Vinsilulu ngaite bon mais moti na limité bosona patron bo traité na patron ngati donc voilà Nzembo za déjà ba otchaka kombo voilà. OK, on est à la fin de notre entretien. Merci beaucoup. Quelques salutations. Ouais, na pesi mbote na Gauthier Bele le roi d'Angleterre, Gauthier Bele balobi mboka na mboka ezana ba kontinango.
Gauthier Bele, le roi d'Angleterre, le véritable code. Ya Willy Moucheni, code Mboka, code Zaharam. Wana za vient nangai, nalia trop, ata. Tout le monde a son avis, mais reconnaissance, il faut que la agence, mouta edakayo. Vite. Vite, bon. Deux fois, ouais, on appelle ce mot na Willy Moucheni, Thierry Kazadi, tonton de Lix, Dada et Bengo, Yonde Papa na Bango, son éminence maître Kazi Congo Ini, ya Junior Kila Bax, Mbote ya trop, na pesi mbote na Dada et Bengo, Yonde Papa na Bango, na pesi mbote na Charlie Mbosha na Nkumu, na pesi mbote na Dr Bron Ngoma, livre sacré. Yoyebi, Thierry Pelé quoi, Didi Pelé quoi, 3 fois prêtre, bana Londres na pesi mbote. Merci à toi Patricia Chibala, Tabou Fatou, na pesi mbote en Angleterre. Donc merci beaucoup, merci Kitoko. Merci Rwandaka, si vous avez vraiment besoin de soutenir cet artiste, n'hésitez pas de lui appeler à travers le numéro qu'il vient de passer. Et puis je rappelle à tout le monde, il a sa page Facebook, allez-y, consultez, écrivez-lui. Bientôt son nouveau projet sera disponible grâce à Monsieur Hig et puis à son label Ephraim Musique. C'est un plaisir de présenter cette émission qui est présentée par moi-même. Merci d'être abonné chez Congo Sing officiel plus aux télévisions. Merci à Berlive, merci à la Dream Team qui a accompagné la réalisation de cette émission. Obanda bango mabe, invitation au la ardoise, mais avec divin, invitation en bois, netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier, invitation en carton, n'a pas follow lango, jardin de den, invitation à boy, bango ya mukolo fait tilata mabe, maison divine, à bossa libinoté, à tchelibinoté promotion, ngolé à pamba. Maison Given, vous êtes trop amoureux du pays. Wow, Given, vous exagérez. On n'est pas le